Koubou Kanate, s'abonner dans Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gague à sol, ma émission à sol, Radi TV, ma amosa. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, bande konanga nyoso ba congolais esika bozwami. Mbote na bino ba oyo nyoso ba sabonaka na radio télévision ba oyo nyoso baza za coacher baza toujours pour na radio télévision na ba information nyoso oyo amela bino. Toye lelo pona basango ya bozongi bo mwa na Nzambe. Ndeko nanga eza participer mawa na dekambo oyo balobaki na suka mikolo ya suka tokomona makambo ebele ya mabe ebona ko passer na mokili na biso oyo yango to bandi komona yango deja komona dekambo oyo ya pasteur na biso Marcelo oyo alobaka na tina ya église catholique eza salle d'attente ya enfer tomoni pe prêtre na biso pe yepe azongisi yango na bonzambe ya solo est-ce que dekambo oyo eza ya kolanda ma oyo ndenge ba osala lolenge ba sali yango wana ba débat wana to kofinga na wana eza malamu ndeko na ngai tolobaki na mokolo suka tokomona makambo ebele yango ebandi komonana biso na kati ya télévision ndeko na ngai eza juste ko découvrir ko bimisa ba verset ko bimisa biloko oyo eza ba anti-valeur oyo ba na Nzambe eza baza na posa oyo yango te lelo to jouer libino moko ya ba prêtre oyo aza kolobela na tina ya kote ya bana na Nzambe koma yo pasteur oyo kote ya bana na Nzambe ole kobungisa bato parce que na moment oyo mutu na mutu aza responsable ya kokumba bana na Nzambe parce que soki yo bungisi ba pate na Nzambe Nzambe akotuna yo eloko nyokende osala na mokili yo pasteur ko pesa ba mate ya moko te ala ya kobungisa mutu en tout cas bola na un témoignage to prédication après to bala sima bola na ngoma ndeko na ngai. Je voudrais, ensemble, moi y compris, nous interpeller sur notre manière d'assumer la tâche du bon pasteur. Le bon pasteur aujourd'hui, ce n'est pas que Jésus. Le bon pasteur aujourd'hui, c'est le parent pour leurs enfants. C'est l'époux pour son épouse, l'épouse pour son époux, le prêtre, le pasteur pour ses ouailles. Oui, frères et sœurs, l'aîné pour ce cadet, tous nous pouvons jouer ce rôle du bon pasteur. Jésus nous a donné l'exemple, nous devons le suivre. Il m'arrive deux fois de me rendre dans certaines familles où quand vous entrez, papa est en difficulté de vous présenter tous ses enfants en ordre établi. En commençant par l'aîné jusqu'au cadet. Et généralement, ce sont toujours les mamans qui le font. Nous avons des papas qui ne connaissent même plus les dates de naissance de leurs enfants. Et qui deux fois s'embrouillent sur leur nom. Et ils ignorent même leur niveau de classe, même à l'université. Parce qu'ils pensent qu'être bon pasteur, c'est donner de l'argent aux enfants. C'est le nourrir, c'est leur donner de voyages en Europe, c'est leur acheter des voitures. Non. Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Chers parents, beaucoup de vos enfants souffrent de votre absence. Beaucoup de vos enfants souffrent de votre inattention. Ils ont besoin de vous, pas de ce que vous avez. Vous n'êtes pas parents parce que vous avez de l'argent. Vous êtes parents parce que Dieu vous a permis de donner la vie. Cessez, s'il vous plaît, de présenter à vos enfants vos avoirs et leur cacher votre être. Vos enfants ont besoin de votre être. Jésus ne nous a pas montré les avoirs. Jésus se donnait à nous. En os, en chair, il a donné son sang comme boisson, sa chair comme nourriture. Et je crois que c'est l'exemple que tout parent doit suivre. Vous avez aujourd'hui des familles d'apparence heureuse où ils ont tout. Il y a tout, l'argent, le pouvoir. Mais quand vous rencontrez les membres de cette famille, il y a une tristesse au fond du cœur.
Parce que l'amour n'existe pas. Parce que les enfants n'ont personne à qui parler, personne avec qui aborder les problèmes qui les tourmentent. Et l'Église a pris maintenant la place de certains parents. Nous sommes prêtres. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas? Parce que beaucoup des parents sont absents. Et je veux parler aussi aux conjoints, époux, épouses. Quand vous êtes époux d'une femme, de votre épouse, ne le soyez pas simplement en accomplissant vos tâches comme mari, en donnant de l'argent. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Cher mari, chère femme, soyez le bon berger de votre mari, de votre femme. Et nous prêtres, nous qui chaque jour prêchons la parole des dieux, nous ne sommes pas de loups pour nos fidèles. Arrêtons d'utiliser les fidèles pour nos propres besoins, pour nos propres désirs. Dieu nous a établis comme prêtres pour que nous prêchions la parole, pour que nous montrions le chemin et non pas pour que nous nous servions de nos fidèles pour assouvir notre faim. Que le Seigneur prenne en pitié tous ceux qui n'ont pas encore compris. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous interpelle vivement pour que chacun revienne sur le bon chemin. Vous qui êtes autorité dans ce pays, autorité politique, administrative, militaire, vous avez une responsabilité. Vous êtes aussi des bons pasteurs. Sachez que chaque vie du Congolais qui se dilapide comme ça, Dieu vous en demandera compte. Vous êtes bons pasteurs pour que les gens cessent de mourir inutilement. Vous êtes là comme bons pasteurs pour que vous évitiez à ceux qui sont faibles d'être piétinés, écrasés. Vous êtes là pour garantir la vie à tout le monde. C'est pour cela que Dieu vous a donné cette parcelle d'autorité. Vous qui êtes chef militaire, ne prenez pas le plaisir à verser le sang. Le Seigneur attend de vous d'être un bon pasteur. Il vous en demandera compte. Vous qui gérez le pays sur le plan administratif, jusqu'à quand vous continuerez à multiplier de faux papiers? Jusqu'à quand les gens mourront de faim parce que vous mangez seuls l'argent du trésor public? Nous devons être tous de bons pasteurs. La souffrance continue parce que nous avons abandonné notre rôle du bon pasteur. Pour que notre pays se relève, chacun doit devenir le gardien de l'autre. Que le Seigneur bénisse la RDC, que le Seigneur bénisse notre Église, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ndekolanga toyoki prédication oyo bateye biso na tina ya motu nyonso il faut asala musala na Nzambe ndenge esengeli. Yo na ngai ndeko na ngai tobongama déjà, enlèvement c'est pour bientôt. Toyeba nini tokosala na nini tokosala te. Molingami kati na nkolo Nzambe oyo akilaki biso apesaki biso eloko moko, alatinaki biso na bolingo, alakisa biso tolingana makasi. Mais pourquoi toza koyinana? Pourquoi kofingana? Pourquoi kotonga? Ndeko na ngai toza ba passager na kati ya mokili. Biso nyonso toza bateyi. Biso to doit ba serviteur de Dieu. Ngai soki na osala malamu na témoigner grandeur en Nzambe, yo pe témoigner grandeur en Nzambe, toza bateyi biso na kati ya jardin oyo Nzambe atina biso. Ndeko to fingana te, to tongana te. Na moment oyo ya enlèvement, na moment oyo ba makambo ebele eza ko lakisa biso temps de la fin, na sengi mwana Nzambe nyonso fuka masambela. Senga bolimbisi na oyo salaki oyo bakite. Yo mutu oyo te bandeko na poison, yo mutu oyo za koyina bandeko na yo, yo mutu oyo tonga bandeko na yo, yo mutu oyo ondima mutu te. Nzambe alola alimbisa yo, ndeko na nga na libota na yo, na famille na yo, na bana na yo, lakisa bango nzela Nzambe. Ezali musala oyo Nzambe pesa biso parce que oza mutu. Église eza motema ya mutu. Église eza musala oyo mutu zo kufasala.
sala yango na motema moko fungola motema na yo pesa ndeko no bolingo lakisa ndeko no yo ki olingi ye lakisa ndeko no liloba ya nzambe elingi nini nzambe alingi nini aboyi nini kotonga te koyina na te koboma ndeko no te na liloba na yo nzambe en tout cas zala mutu moko oyo ya sincère. Merci beaucoup na ba oyo nyonso bakolanda video na biso oyo tosali na tina ya kolakisa bandeko na kati ya Rai Télévision eza besoin ya bato bo s'abonner bo partager bo aimer. Merci, merci, merci bo partager massivement.